l'émission Total Kosala, et c'est quand le bail qui 1000 anges, 1000 démons, il y avait des gens où Oumanta qui à côté. N'ata pas qui à côté. Binone mtuboa en aveuglement. Parce que même si Christ a soloba, laissez-les sont les aveugles. Il y a Satan, bazo tambola zinga zinga na biso pono komema biso na mabe. Bad ange de desiwana. Oyo ye héritier azwaki pona ko masquer bino atie mi ange mi démon. Demi démon azalaka te, demi ange azalaka te. Un peu vigilance. Aux aveugles. Ko sala commentaire na sentiment te. Ngane na ko kresi yo eloko bomba maki na sima wana. Nzambe na la kisinga na kresi peuple de Dieu. Tango okene ba 1000 ange na bangonde ba memaka na ba concert na bango. Bangonde basala so album na bango bimi ezo beto mutema moto télécharger ngo oyo kango obina lokume qui n'est pas bien fort et qui n'est pas ba gege et qui n'est pas ba sirène o ba pesa bango grâce pasteur Dakumunda evangeliste Dakumunda abi au moni tant to préparer ka concert to beta concert ba musicien ba mataka pourquoi biso ba leader to kota bato suka ba leader kota bato suka za na condition soit faut que coucher ne bembe coach na mort le même jour soit ne bembo ya moi so ba kondili na cimetière le même jour. Voilà pasteur Dakumunda pesa témoignage so mona soki ba betal bo menda accoutrement ba fi na bango ya mabe ezo kitati na ba fi na biso na banda ko comprendre te pasteur peut sera muste na moi non pas comme on l'a tout le mabe abimelié na piscine na robaki boy à partir ya nzembo kachaka ne salaye a signé déjà impact ça le savoir na nzembo a signé impact ça le savoir ndeni azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolabie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Et Fada, thank you Fada, charmi fidèle internet à Balandunion sont toujours Bozoka Libakou Yakwanda Bisson à 4 chaînes Abuna les Nazariens TV na 4 émissions Abuna table sainte où ils a présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazariens TV. Je dis un grand merci l'équipe les Nazariens TV. Je dis un grand merci na maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci na Gira Oazana Sima caméra. Pourquoi pas na Alain Kiakala Oazana régime le lot table sainte Nazana frère Stallone tous années la 4 émission oyo lui tout reçoit par rapport à la révélation na o ya salara par rapport à ba révélation o apesa kabiso vraiment et bon sarabana ya nzambe motema avant de présenter bino frère Stallone na singa na régime d'abord acha biso vraiment chant o zo pesa biso vraiment zo édifier d'abord bana ya nzambe et ça là vraiment bana ya nzambe ba édifier ba bon la motema et on nous to ko en 2022 nzembo wana le sako mokonzi et tozonga après nzembo allez, Katela, Yambalo ya daba pasteur bakokata. Okay, toca
Nazokatela nzambe losako na se siko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipar. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Nabi Kenzem oyo sali plaisir na Philomène Mukwaya motema ya Bivens de Yombo depuis Londres, sali plaisir na Joe MK depuis Bakolo Masolo et sali pour plaisir na 3 fois boss Jack Pro Mukwaya depuis France et sur Ozali Bambote Ebele et non si on a Gira on a ma caméra t'as peut-être bien invité dans Yamkoya bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Dadi. Merveille non. Merveille pour notre peuple de Dieu na Yolissus. Moi volume na pesi batunyoso balanda biso na les Anaya TV volume nzambe apambola bino asepeli susu kozwa ngolo ya koleka na kati ya table na biso émission oyo pona kolobela bino oyo malamu na ngolo nzambe asalinga na pembo nzambe apesi nga toko fete na bino ane ya seka nzambe apambola biso First Talon balobi elo na se bandara na prière moi prière mon qui va tokota na émission na biso voilà. Béni soit le nom de l'Éternel à jamais papa to kumiso parce que za malam kombo na ikumbama kombo na netolama tona oya kopesa yote Bible zolo bana Psaume 150 le verset 6 tout ce qui respire sur la terre loue l'Éternel. Bible zolo bana Psaume 103 le verset 1 à 2 mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits qu'il a fait à nous to paralyser nyoso yote et bandele miso pe na suke miso to tika na maboko na yo ben na so ba holanda biso tika te prière oh bisika malade za abika bisika problème za bazo solution na kombo na essentiel amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. L'émission totale ko sala et sika oloba qui 1000 anges 1000 démons, il y avait des gens au bakumanta qui balobi qui obeta qui à côté ils avaient qui mi anges mi démons. Je sais pas par rapport à la révélation t'as pas qu'à côté frère Stalon. Bon on a koloba peuple de Dieu n'ata pas qu'à côté ti binone mutu bwana aveuglement. Parce que même si Christ azoloba les scellés sont les aveugles. Avec akota musa aveugle te. Avec apa tambola malama sengela za na mutu moko akondi wa mona nzela. Bango ba sepeli kolanda mi ange mi démon. Mais ils ont 1000 anges, 1000 démons. Donc, bango baza ba aveugle, biso to mona, to esiko kwa kresi bango. Na oye bomba maki. Même si to na makomi, na 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 14 à 15. Bible zoroba, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Bible Zoba chapitre combien? 2 Corinthiens chapitre 11 le verset 13 à 15 na kresi bango bisika bango babombami. Ces hommes là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Le verset 14, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fait sera selon leurs œuvres. Ça veut dire quoi? Toka moite, soki, bapôtre Satan,
va se déguiser le col de l'apôtre Christ. Même si Yemoko Satan a se déguisé qui na ange de lumière. Si ko bato ba ouvrier na ye. Oba qui pas na ye, koluka succès, koluka gloire pour ba tromper peuple de Dieu. Ba ko sale loko mo ba masquer parce que yo olobango na sentiment ezamité. Moninga muna lobaki 1000 anges, 1000 démons. Na ye na mi na bino. Alors, 1000 démons zate, demi ange zate, demi démons zate. Baza 1000. Donc, même si la Bible déclare que 1000 top à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Puisson 91, verset 7. Ça veut dire quoi? Bango baza 1000. 1000 ba na côté na yo, 10 000 à droite. C'est comme 1000 démons. Pourquoi démons? Ceux qui sont dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. Bible sur le bête, il y a un grand guerre dans le ciel. Satan était précipité avec ses anges. Quels sont ces anges? Anges de décis. Satan a vendu, a bien planifié le gouvernement. Au moins, le trône en Zambéza, les 24 veillants, les 4 êtres vivants. Satan le sous a 4 êtres vivants, les 24 veillants. Satan a coupé nyonso Nzambe a salaka. Ndenge Nzambe a tindaka ba ange au Bible zoroba na Psaume 34 verset 8. L'âge de l'Éternel campe autour au sec craint Dieu et il les allâche au danger. Oya Nzambe bazo kolongola biso na mabe, mais ya Satan bazo tambola nzinga na biso pona komema biso na mabe. Ba ange de décis wana. Oye héritier azwaki pona ko masquer bino atie mi ange mi démon. Demi démon zalaka te, demi ange zalaka ti. Ba se déguiser. Le ko la yemo ko mettre na bango se déguiser ki. Pour nous tromper vigilance. Aux aveugles, qu'on ça la commentaire na sentiment te. Ngane na ko kresi yo et le que bomba magi na simawana. Révélation wana et bimé na mutu na ngati parce que ngana nzambe te na mutu lokola yo. Nzambe na la kisinga na kresi peuple de Dieu. Parce que Bible sur ba sotoye na Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est péri pour faute manque la connaissance. Donc connaissance ya batunde ezo sala ke to kufa. Oh, tant que rejeter connaissance en Zambé. Ah, pourquoi frère Rango a avantier? Aïe magambo lo bate yonde oyi magambo lo bate mon frère. Ko sala likamuna sentiment te ozande konangai kati na Christ ngane na ko te ya yo olunga na kati ba fertilité. Tant okene ba 1000 anges na bangonde ba memaka ona ba concert na bango. Bangonde basala so album na bango bimi ezo beto mutema moto télécharger ngo oyo kango obina lokume qui n'est pas bien fort et qui n'est pas ba gege et qui n'est pas ba sirène o ba pesa bango grâce pour te bango ba mata ndeko nanga longo na ignorance longo na ignorance pendant que lo baké non frère yo c'est pela héritier beko n'oubliez pas il y a quelqu'un au aseda qui vit na yo avant vit na ye avant yo botama avant payer héritier na botama. Et il y a quelqu'un au aseda qui vit na ye. Yango so to na mukana na biso na Ephésiens chapitre na biso 2, le verset 1 à 2. La Bible a déclaré ceci, vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Ça veut dire quoi? Tozala ki ba kouf na mabe na biso na ba sentiment na biso. Na banzembe héritier tobi na ba wera tobi na yo obi no mona ke na régner oza bukufi. Ils ont même na masum. Ce qu'on a verset de balobi dans lesquels vous marchez autrefois selon les traits de ce monde. Oh ba ange de Siwana, ba 1000 anges 1000 démons na ba ngo ba vani na bilembo ya mokili. Bilembo mokili mais biso na fertilité. Mbongo na yo moko ya passe. Ozi, aucune ambiance. Okoti ofuti nana. Tala nde ba memaka biso. Mbongo no nyoka minango. Onyoka minango. Yango po s'opérer ngo bo s'opérer boko ekoko sope na monde impudicité. Ozumwasi tambo okota kuna. Boko tapi. Tambo okota na ba concert na bango. Bansemu na bango ebeta. Olandi? Bansemu na bango ebeta. Ba démon na ba obenda yo. Ba ange, ba 1000 anges wana ba 1000 démons ba obenda. Mi te 1000. Mi pona bino, 1000 pona nzambe nga lakisi. Nzambe de lakisi za 1000. Yona ti mi pona yo. 1000 pona nzambe. Ba 1000 démons na ba panzani. Bazo benda yaka. Toki de conseil héritier. Toki se défouiller. Pendant que yo toka
suka suka bokene ko bo suka suka eko yaso yeye na memo na ifroniri na masanga na babuzoba araignée lokume qui pas befort et qui pas Satan yo obéi destiné na yo selon les traits de ce monde et selon le prince de puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant. Donc au monde na minute yo l'esprit na bango ça ko agir na kacha batu na bato ba ki na ambiance na bato ba bina mensem na bango l'esprit de la fils de la rébellion autant to la fille de la rébellion Satan fille de la prédiction o bango ba kei tema Satan aza fille de la prédiction fille de la prédiction fils de la prédiction fils de la prédiction fille je dis bien fils de la prédiction babi fille balobi selon puissance selon puissance de l'esprit de l'air qui agit maintenant na banani na génération na biso ba ange de sina mincho baza ko agir ba me biso na mama bosoba ko sala ba ventilité ba to ba so mama mabe po ba biso ba album na bango ba sa mama mabe ba sala vraiment mama mabe ba ola na ba cimetière ba ola na bisika mabe ba se coucher na ba sala ba coopération sur album ne linge bima ba ki sa coopération na ba morke ba bimisle bembe accoucher ne bembe na sima nango yozo bina oh yebite sacrifice ni ya sala ba miseni ba kina coucher na bibembe ba miseni bibembe ba se belé papa banani ba se belé so ba héritier wana so ba padana so ba werana bango nyonso se so ba to balala kana bibembe c'est ce des démons yo mona bango ska balala na bibembe. Oh, papa, je parle ce qui est vrai. Tu parles ce qui est vrai, hérité ou tout à fallu la Bible mieux mon avant. Au moniteur qui n'a pas de concert, bien album et bima. Yo quand c'est pour album et bima, et carton, on va mentir. Et ça a un impact. Au moniteur impact, bon la Bible yoka. Bino ba journaliste bolingaka koloba, boloba ka maramutika ka boloba. Mais puis surtout au lobaté mais to éclaircir peuple de Dieu. Vous éclaircir est-ce qu'il y a qui révélation? Oh mon anza baloki tous éclaircir où ils allaient révélation. Tous éclaircir. Tolanda témoignage moko na témoignage moko ya pasteur d'Akumunda évangéliste d'Akumunda. Abi au moni tant to préparaka concert to rebeta concert. Ba musicien ba mataka pourquoi biso ba leader to kota batasuka. Ba leader kota batasuka za na condition soit faut que coucher ne bembe coach na mort le même jour soit ne bembo ya moi so ba konili na cimetière le même jour. Voilà pasteur d'Akumunda pesa témoignage. Pesa témoignage évangéliste d'Akumunda. Yesu ko pesa témoignage atangi kombo te mayo to ta. Atangi kombo ba marambo ba sala tozolo de la mi ange mi démon pour na héritier. Après héritier ba ebele. Yango mon ebele ba critikaka pour na ekachaka. Bato ba wana esa ba jena yo. Wana lukuta. Biki yoka masolo balabala. Na yoka masolo balabala. Révélation te. Eza ba révélation te biloko ekachaka. Eza ba révélation te ba solo balabala ya ba kwa. Eza ba masolo ba kwa ba venir ba betaka non. Ne ba lo ba ko za pe na raison. Ba ko za na raison. Ba ko il y a cause à raison mais ngapa na cause na raison te. Hein? Bible zolo bana mukani na biso na 2 Thessaloniciens chapitre 3 le verset 16. Toute écriture est inspirée à Dieu et utile à convaincre, à corriger, à enseigner et à édifier. Pour ba koma makambo ba koma ezaki maloba. O be inspiré bango pa nzambe. Ezaki maloba o nzambe inspire, a inspiré. Tout comme ngapi na ko sala Bible na na inspiration nzamba wala kisanga na okoma après batu ali ko tango na appuyer ba verset biblique et balani na me révélation nzamba tininga na ça révélation kataka c'était un sirène, c'était sirène des eaux déesse la fille de déesse ba lokola ba Jézabel wana kachaka et kachaka c'est une déesse qui a fait que lelo falaza la o azalelo. Et kachaka yango monike nzambe na mbaloso na buki lokuta pesa nge etumbu, ça veut dire les jours où basinisaka impact ateka mama na papa
Nanzembo wana. Donc aye manzembo sans le savoir. Moi commenter na une émission au sala qui a na loba que non papa ya fali maman ya fali ba kufa ko tava fali ya quartier là. Papa fali na ba kufa akufa na kacha quartier là. À partir nzembo e kachaka. Na speaker bato. Alobi veto yemel balora le réseau. Tobele batebele to mona bango mais kachaka o to moni te pourquoi les ako nzembo o to yemi ngano to lati ndenge moko mamuno ndenge moko nangina mo na mona ye ozana poso o mona ye 23:01 na piscine bele kachaka 3 fois oh pourquoi e kachaka 3 fois oh chiffre 3 est un chiffre ya résurrection chiffre 3 est déterminé temps chiffre 3 est ko déterminer révélation chiffre 3 est ko déterminer makambo exoya confirmation. Tango abimi atuni olina saloni abina ana pose to zananga abima ngano ta difficile ngano ya difficile condition utiliser moi sinayo wana bimena na piscine na piscine kofi na piscine kofi ndako kofi ndako kofi est-ce que kachaka bima sinenga banda ko internet bango nde abima tango abimi ayebisi na utiliser moi sinayo accoucher na vie na yo ngana ozana posa bas sperme bas ya mibal ne à partir fula tanga sali bongo ne esala e memaye e bimisie e sali o azalelo e kose susu bat ba bezo kosa bat ba bi révélation na nani na ke tu patika lo bimana confiter bat ba commenter mission na posa ya komona commentaire ya mutu pour Bible zoloba critique muta mesana ko critiquer même si oza libre hein yo critiquer oza libre donc critique eza liberté expression moko libre pour na mutu nyos même si Christ il était critiqué na koyate parce que au moni o eza vie hein na koke koya te ko rendre témoignage ya mabe ya vie ya mutu na sima Bible parce que Bible sur bakara na maloba onde ko liyeyo maloba onde ko sauver yo comment na te que parce que na zolongi na ngana te ki sango monde entier non toujours ba makambo eza réalité tant bato beke non okosi eza 1000 ange 1000 démons pourquoi lobi 1000 yango siko na ye po momo na kesa lokuta te na ye ngamu na lobaki yango na zongi na plateau ngamu na lobaki yango na zongi na plateau ko sala ba fantilité dake o monde musala o ya nzambe to sala oyo eza vie pona tout monde entier mobimba ko sala ba fantilité parce que oleka na YouTube batu basunga yo na sima kokosa non batu basunga na ba révélation eza normal non o ba pesio OK si c'est solo ya kachaka à partir wana nde sikoyo ba sinisaka impact ya nzembo sa le savoir nde mama na ya kokufa na système ya soso mibali oh mama ya nani ya kokufa ya mama ya fallait kokufa na papa fallait kokufa na système soso mibale batinde yaka na soso mibale bana batinde hein natinde vena ya tinde yaka na soso mibale tanga aboyi ko ya na soso mibale parce que va comprendre que système soso mibale tanga se batinde ya pembe eza papa na mama dempese babima boma dempeso abomi papa bango mibale papa na mama balandani papa na mama balandani donc siko na partout wana nde siko yo diable asala ndeni diable soka pesio contre na esili a peso pa mutu mususu parce que yaza na posa ya makila yaza na posa ba sacrifice ana posa pa salila yo selon tanayo ndenge Bible solo bana biso na Apocalypse na Habakkuk chapitre na biso 2 le verset 1 au 4 même si Dieu atambola nata naye Satan peut s'opérer pa mutu nata naye Satan peut s'opérer na mutu nata naye yango peuple de Dieu bango bazo tambola selon les traits de ce monde selon la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant
de la fuite de la rébellion. Tamba bi fuite de la rébellion. Or rebelle tanga yaka na mboka botapa apanzaka. Yango bango ba ena ambition ya ko panza génération na biso. Ba ena ambition ya ko bebisa. Yango zo mona soki ba betia libwa menda accoutrement ba fi na bango ya mabe ezo kitati na ba fi na biso na banda ko comprendre te pasteur peut sera muste na moi non pas comme on l'a tout le mabe. Comme on l'a tout le ba Christ, comme on l'a tout le ba mini. Pourquoi l'esprit de la fuite de la rébellion et ça quoi agir siko kati na biso. Mais pour ça la sauver et sengeli na yo okanga makana muto yo entre les hommes et les dieux, il est le médiateur. Alongole biso na royaume mulili et na biso na royaume ya pole. Ko kan setene na lo baboye na tombola bon nga na tombola ba oteng nga na tombola Christ o ya so sauver biso na ba distraction o ya sauver biso na be perdement. OK, l'homme de Dieu na katioté, merci vraiment pour le message non, mais l'homme de Dieu la place mususu wana o chobeta solo babomi DMPC abomi DMPC mais yo kaka yo moko beti suli solo o akenda ki akutani na sirène et kachaka au moins que non je sais pas on n'arrive pas à comprendre na lobibo message n'habite vision on zaki non ndeni on zama la question na lobibo avant na ya na DMPC na bene abimelie na piscine na lobaki boy. À partir de Nzembo et Kachaka, ne salaye a signé déjà un pacte sans le savoir Nzembo. A signé un pacte sans le savoir Nzembo. Tango ayebi za Nzambe na mao soki na buki lokuta pesanga et tumbunanga. Na lobi yango avana ke na bampese. Avana koma na mpese o na lobi no o na lobi yango na bandaki soko koko zongisa. Oko zonga bisika o avotu na mutuna nanga. O mona malobo onga na lobi eza ya lokuta te ya bâtisse te ka on a lobby yango na lobby le avant na koma na bampese abe basinisa kiye impact na Nzembo avant mama bakufa si ye basinisa ki impact na Nzembo yango sula Nzembo na ayimbi nini yango na Nzembo na yebike soki ya mbalo na buki lokuta pesa ngetumbu mukola liwana nga muto ayate mutako akotate yango na lobeki Isus apana koma na mpese na abitanga bimeli atuna saloni abina lina koma na bi ngano eza vraiment moi difficile poto bo malibala o sengeli yo utiliser moi sinayo ba coucher na vena yela nga ba expert ba expert mabibala avana koma na mpese okoyoko zongisa okutanga ka wana na chapitre na koyate na o nga na monte na loba. Yango na lobek no toute écriture est inspirée par Dieu et est-il à convaincre, à corriger, à enseigner, à édifier. Yango moni toza awa na Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12 bisika ministère ya multiplace et bandaka. Po ba confirmer que oza musala nza ya Nzambe. Ba na yete naza jeune prophète té jeune frère té o aza bisika enseignant te non. Biso to abato yo nani bisika na enseignant ka bato na ensika ona lobela ka bato ba révélation ko sala ba ventirité et loko liboso avanzamba pesa nga maloba na ye et loko liboso atakati nanga ba don ya ba vision ba don ya ba vie ya ba vision cette vision est ce que mon ami ni tu avoir ton pesa révélation non oh non bien bon Nzamba ye kamba mo la kisinga ana tana ngola kisanga so la kisinga na lobi so na mintu ala kisili kam ngolo so la kisili kam ngoloba o bangate o no bangate atali kamba président na lobi atali kamba président na koloba likamba président na ndengo moko ya mabete ya ba mission de school ba ndinga mabete te na lobi na ndenga mabete ba musicien te ba batu lokola biso voilà ben intime vie intime bato ozo toucher baza batu lokola biso réputation muto basomba ngote mais on obebisa réputation na obebisa réputation te mais na obongisa réputation bazonga na Nzambe na nzela Nzambe batika sata parce que réputation na bongo ubonga so bazongeli Yesu. OK, merci vraiment l'homme de Dieu to komi vraiment na suka émission na biso liloba suka ekoza la nini pour l'émission na biso puis ça peut numéro contexte pour ba pour contacter ba cause on de liloba nga suka eza peuple de Dieu le temps que nous sommes tous en temps oyo na 2 Timothée chapitre 1 le verset 4 au Bible zoloba na tanga suka batu ba ozalito na bango ba ko balusa na ba fable
bako détourner na vérité bako pesa mokongo pa nzambe bako sepela makambo réception mitema na bango. Donc yo muto ana bonne foi o sepela kana ngai Festalon o sepela kana ngai na ndenge sala ka mission na ndenge na te ya kayo oza awa wali bana mboka bato bana mutema malamu na sengi bino boko sunganga na téléphone soki na moyen ni boko sungelanga boko benga na numéro régie soki bo bengi mama Tiffany soki bo bengi en tout cas ekokoma na maboko na ngai na mincho mwana peso numéro de téléphone ezate na ko pesa bino numéro de téléphone ne miso musutango téléphone ko yende na ko pesa téléphone aboyike numéro ngo to benga elekate donc tango mona ngate dona na difficulté ya téléphone bato a peuple de Dieu ba ko ba na bonne foi pour na ko sunga oko edenga na téléphone on a sengi binoka ya mana. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mokoya. Et ba meilleur venanga et pas Mama Tiffany et ba meilleur venanga et pas l'équipe Ombalé Nazaria TV, ba meilleur venanga et pas mon oncle qui j'aime beaucoup Alvin Béa et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakola ke mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata